Bandeko nani nde dégueulasse. Didiston nini na biso boye. Mino vandi na yo mwana moko olobaka na yo te bandeko. Nani atindaki oyo opesa leki conseil na média. Après tout bandeko nanga moto olingaka. Est-ce qu'il faut y aller conseil na média? Ou pas tosalaka analyse sur makambo ekoleka entre Didiston na Mino. Famille Olomide eza ya koyinda, eza kaka babebani ekiti emati ekeye ezongi. Tokoyeba te nani akokata likambo oyo. Réseaux sociaux ekata likambo oyo to bango moko famille mobimba papa akose décider akatela bango likambo oyo. Bisoka analyse comme d'habitude. Voilà, mbote na balandi nyonso ya la grande découverte TV. Vous s'abonnez, vous likez, vous partagez. Vraiment bandeko nanga lelo te kosala analyse sur Didiston na ndeko na ye Mino. Likambo oyo ebandi ndenge nini euti wapi po ekoma na niveau oyo ekomi. To comprendre te. Tomoni Didiston ayaki na bamakambo na ye oyo ngana bino tomoni na média. Déception na ye eke ezongi. Akomi koloba babilobi aloba sali ba direct na ye. Peut-être azo salango parce que azo se sentir c'est une façon à se défouler. Pour naïe peut-être. Mais tomoni Mino quand Didiston a sali bongo tomoni bat traité Didiston na impoli tout ça parce que manquera papa na un respect nanani nanana et que zondi. Apparemment na communauté na biso mutu so aloba ba vérité akomaka impoli. Mutu aza hypocrite abomba maram na mutema ye wana akoma mutu malamu. Mais mutu azaka so amoni likambo alobi to abimisi vérité en tout cas na communauté congolaise ye wana nde akomaka impoli. Didiston ba traité impoli. Pourquoi? Parce que façon na ye akoya ko défendre maman na ye. Yango isali ke lelo Didiston akoma impoli. Façon na ye akoya ko défendre na ba droit na ye mosusu ebimisi impoli. Et ye ayelaki makambo na ye tomoni ndenge makambo ebaluki. Et na ye bite bandeko na ngai muto olingaka est-ce que conseil oyo kopesa ye surtout ke oyebi ke o ndeko na ngai mosusu oyo nasali boye mpe na kozwa ye to boye. Conseil opesa ye oya opesa na média to fo mema o na privé. Alors Mino asaleli ki grande sœur. Mino asaleli ki grande sœur oyo bolingo bakomolakise kaka na temps oyo babwaki Didiston, temps oyo papa na mama Didiston na papa siko pe bandeko na komituna. Koffi Olomide banda kala wana avant makambo mama alia ya mambo ba Didiston. Pourquoi pas banda s'afficher na bana na ye lokwa ba Mino lokwa ba miskike wana nyonso. En tout cas neti nga Mino na ye ba ye a partir nzembo. Nzembo oyo Koffi ayemba ya Mino wana na yoka Mino à partir wana. Mais après wana il y avait un moment Mino amona na rasusu te bandeko tokoyeba te Mino azala wapi. En tout cas Koffi Olomide yemo déjà lakisaki biso so peut totali bien de bandeko bakoloba ke Didiston mwana mabe abeba et tout. So tolandi pe bien tata yemo kwa bebisa Didiston toti kokosela pe mama ali ya makambo bandeko. Totika pe kokosela mama ali ya batu makambo. Pa Koffi yemo ponze abebisa ne Didiston na ndenge ni bandeko nanga. Abandai ko gâter Didiston. Et puis abandai ko lakisa biso ke parmi bana na ye nyonso na ebito juste azala na bana combien bandeko bocha na ba commentaire. Ponga na bino tokenda akabwe la famille. Parmi bana ya Koffi Olomide nyonso na ya basi na ya mibali. Koffi aya ko lakisa biso ke Didiston nde aza number 1 na bango nyonso. Pourquoi? Preuve ane ye wana atombola Didiston makasi abando lakisa biso ke yende star yende azana posa koma lokola Naomi Campbell yende akotombola kombo ya ba Olomide nyonso. Ale biso pe tokanga na mituke Didiston nde mwana moko ya Koffi na oki même aleka na émission
babia le quand même émission alobi balobi batuna Koffi oza na combien de bana ya basi Koffi Olomide atanga kaka Didi Stone atikala otanga minote tani nya komo ya kokumisela biso mino tan oyo amoni ke Didi Stone vraiment aza ya kotomboka Didi Stone azomilakisa neti ka alingi su papa te na moma wana nde Koffi Olomide ayeko bimisela biso ba mino sikoyo bayeko bima akomo ke lukela biso ba Miss Keke ba Aristote ba limo na bango kala banda soki 1900 combien ayeko bimisela biso ba Aristote ayeko bimisela biso na bana mususu o biso toyeba te mais na moma o azaki na mama Alia alakisa biso Didi Stone ba Del Piro banane so ibino mo bo se rappeler même so tozu à partir ba 2020 2005 ti likolo si je me trompe pas yo kabanzembo mingi zakaka Didi Stone Del Piro kake ezalaka Del Piro Didi Stone Saint James ekendaka bongo bana nyonso oyo ya mususu wana Koffi atikala kotibwaka bango suna banzembo te yango pe quelque part eza parmi babiloko ematisa pe Didi Stone mapeka et Didi Stone pa tali koto papa mwana musala moko boye o mama nanga bandai kotinda oyo même biso bana moko mona boye sinzi etu akomi lelo aya okoma loko ambanda mama nangai en tout cas nga peke simba te parce que ba Didi Stone ba bano bakoli na poto ya bana poto bazaka na ba comportement na bango mwana poto aza lokola mwana Kishasa te bandeko nanga mwana poto soko yebisi ye salelanga eloko boye soka aboyi na ya oyebiso ayebiso vraiment na fatigué na osala te mais na Kishasa mwana bongo ke koyebise bongo sinkuba kolia akolapa aotiko koloba no bongo te mais mwana poto vraiment soka aboyi eloko oyebiso te boye te mwana poto mama ozosala mabe oyebiso mama yo po lekisi oza mabe papa yo pe basalaka boye te et na poto yango moni na poto non poto ya poto bandeko nanga poto eza te lokwa Kishasa mwana papa bana so bamoni papa aye bakimi na chambre poto papa na mama baliaka esika moko babetaka masolo esika moko basekaka babetaka baje papa na mama baza papa na mwana baza ba master na poto mais eza te lokwa na Kishasa bana so bayoki ka papa ye mutuka ekoti na lupango piu bana nyonso bakoti na chambre poto eza bongo te alors Didi Stone aza mwana akoli na poto ayebi koloba non ayebi koloba oui ye po na ye koloba na ye vérité po azala bien so likambo aboyi fo aloba boyi likambo so eza boye fo aloba ngo boye mais siko biso na communauté na biso ebimaka mwana aza impoli aza trop direct aza impoli mwana omona pe bakangi yo na ndoki na communauté na biso baokango na ndoki na ndenge na biso bakongolais baafricain baokango na ndoki mwana abanga mikolo te na poto bandeko nanga bana batalaka batu na misu na misu est-ce que boyebi yango bana batala mutu na mutu botala na misu mais na Congo soki mwana azotala yo lisu na lisu mwana wana aza ndoki mwana wana aza na misala mabe mwana wana mwana muke atala mutu na misu te na poto batangisa bango yango ti na classe na ba classe baotangisa bango fo otala mutu na misu tango oloba yango elakisaki oloba vérité yango elakisaki tango oloba na mutu ozo considérer ye ke oyo na osolola na ye mais biso na Congo tango na otalo na misu mwana banga batu tazo fixer nga misu boye mwana aza ndoki yango moni mboka na biso toza vraiment musika na ba pays mosusu toza vraiment musika vraiment bandeko nanga eza pasi pe mawa Didi Stone aza mwana moko ya bongo alors faut to comprendre ye lelo likambu na ye na media eye ematie kiti ezongi ekei oui soi-disant aza mwana mabe et affection nani asangisaka bana eza tatati na moma oyo ko tata na mama bato basangisaka bana
Didiston na ebika yo kaza na mwana moko boye ya moko boye to boye na biso te msu mama banga ndolo ba non na boye tout mais papa na mama na pourquoi papa s'impose rate pour na osangisa Didiston na mino ayeba ke o aza grande sœur nanga ayeba ke oyo aza makila nanga malgré toza mama moko te aza makila nanga quelque part bo pesa mwana na faute te bo pesa nde ba parents faute bo pesa nde ba parents faute. Oui, maman aime sous sa boya qui basangisa bango, mais papa ayebi ndenge nini akoki kosala po convaincre bango. Ba vande sika moko bazala ata ba ozaba master te mais quand même est-ce que tala lelo résultat? Tala résultat lelo. Mino akomo benga makafar soki kafar. Bandeko. Didiston pa banga ni makambo te. Minu pe falo vanda na yo otala ka makambo ndenge ezokende. Apparemment pe mino nde papa pe mutatindi amekana no. Msusu ayo mekana kosala boy peut-être aokita. Didi o pe wapi akita bandeko. Didiston oyo wapi akita. Ye kutu azawana ondire mutu batiesu tonga. Ba pesi varsin ke continue koloba, continue kochama kelele. Eza kwa batumboli Didiston ndenge zawana. Pona nga ezaki meilleure façon te ya okitsa Didiston. Mais non si réellement azaki na posa ya ko conseiller leki na ye, falaki oluka méthode ba méthode eze belo koko salela. Okoki même ko salela ba star o basola wana Didiston, okoki même ko salela oui, na réseaux sociaux na ba nini oyo peut-être ko yamba ote, peut-être ko répondre ote to boy na bisote. Mais ngoluka méthode nini okoko salela. Méthode wana oye nango mino en tout cas sali mabe selon nga ande ko na ebite so iboza contre nga. Selon nga mino sali erreur fallait pas. Aya na nzela oya yeli ya message ko déposer message na média mutu nyonso atala ki ye na ye ba oyokana te ye na ye eke ezongi fallait pas siko tala ndenge ofingami na yo en public bota message sikoyo ezaka eke ezongi pona nga minu place oza en tout cas faut arrêter wana ko continuer te pour soko continuer et ko sopa yo soko zo continuer minu et ko sopa yo makasi et bezala kaka eloko monte ko sala ke donc eloko monte ke sala ke bobongisa wana bolukana en privé si réellement vous en avez besoin leki na yo à respecter yo à respecter papa à respecter famille olomide elo ni faut sala luka en privé solo la na ye boye ba ko arranger makambo ndenge ezalaka. Et puis c'est normal Didiston aza mwana o aza blessé yo kanti ndenga zo mona ka minu wana na papa yazo sepela sepela te Didiston on sepela te au contraire yezo pese kanda po wana eza place na ye ebonga na ye la fille à papa eza vraiment ebonga na ye. Alors yo ko vanda na ebonga na ye vraiment na kiti na ye oyo ko remplacer ye ndenge sinja remplacer maman na ye yo kanisa ko sepela na o otika baje ko bandeko totika baje minu vanda na yo pa mama vanda na yo tala ekalo kwa ndako ezozika kende na muka bongo vraiment bandeko eza passe histoire oyo et yo moko fiolo mide peso ka oluka ndenge ni ako arrêter hémorragie te to ebite to tala kaka ndenge ko kiende biso pe tozaka wana bandeko pona oya osala ba analyse ouais to anelo msute to jane eloko mosusu te bandeko voilà pona lelo to suki awa bisous bye to kutani mbala esima.